ba Gaulois. Mais Marlène, yo mozo le batoza famille. Donc si tu soignes en famille awa, allez yo o kamati ok na ona position na yo, allez bakala zo finga ka papa hervé. Biso tozo mono na bakali. Marlène, koloba teke bakala sa camarade na yo. Parce que tant yo ça va succès dans la Kinshasa na bakali n'existait pas. Je suis désolé. C'est un larbin, c'est un mec qui beaucoup tenu à la poto, un bout d'homme là beaucoup tenu na poto awa. Donc ceux qui n'a pas pesé bakali na papa hervé. Non le ba Marlène non, il faut que tu na papa hervé. Pour Bakali, na moni coûte terrain, na moni marché, peut Bakali. À quoi il peut pas marcher, c'est possible. Mais c'est que sur Marlène, moi c'est que là où je n'étais pas d'accord, tu as pris parti pour Bakali quand il y a eu des soucis avec Bakali. Tu as pris parti pour Kresim Belenga, ce pauvre con. Tu as pris parti pour lui. Moi personnellement, c'est des choses que je n'ai pas appréciées. Nga, je ne suis pas hypocrite. Na ba ngabi Marlène na ndenge biso tozwe la kayo. Nga naza parmi ba Gaulois non moi Marlène to apprécie ça kaye. J'aime bien son travail. Non lo baté pour na flato ba tozala ba on a ba panel ba yebi. Et il y a des choses que j'étais reproché pe na loba on a panel. Mal na ponatique ya jo loba. Il y a na loba no ka lobo. Marlène. Au moins net tout à l'heure. Moi tout à l'heure, au lobby aux Aolanda live té ba bengyo ko benga ba ebisio. Même kaka na ko loba no lobby na za otala na fenêtre na yo ki ya joie lobby. Marlène, il y a une chose aussi Bernice a ebisio. Bernice a sali au reproche moko boye. Nazaki na se moina mateza kité. Reproche on a ba Bernice a sali ngam na loba ki on a live. Ngam tu na reproche nini Nathalie, reproche nini. Alobaki à ça qu'on tu reproche té. Alobaki à lobby bon, ils ont à peu près net reproche. À lobby Marlène, moi non le rôle à demeure. A makako respect o va na live ozoro baki olinga ke minga za mayele mingi yo lobi olobaki bongote mala laisse-moi te dire qui est ma sœur on comprenait le langage nangate j'ai ironisé o lobi na chola qui est pardon na chola qui est na lobi kutu nani abengi sakiote soka bengi sakote wana za ko chola oui. Mais partir le baki Marlène non le bango cap en général hein oui. Une chose dans le bango mingi non le bango parce que tu es là parce que pour na zonge la ngo souté Marlène c'est une chose hein en tout cas ça dérange il y a mama kamoto débattre ngade na lobi no boy c'est fini ça la promotion ça c'est promotion on viendra et ça promotion pas pervé ngade na lobi na longo le on a mtema parce que c'est une chose pour moi qui me tenait à qu'il fallait que je te dise mon idée et le quoi na ba demer na ça qui constat moko Marlène bato ba finga ko ozaka na tendance ya après ko spesa bango be loge neti Nathalie pardon Nathalie s'il te plaît Nathalie pardon siko Nathalie siko yo linga so ba finga pe na finga ngasko na mta ba finga non mais tu n'as pas compris justement tu aurais dû me laisser finir t'allais comprendre où je voulais en venir natindio finga te Marlène natindio finga te muto azo finga yo ala kisio comportement na ye Marlène azala mayele Azala Mayele, tu n'as pas à faire des éloges sur cette personne. Gardez qui Marlène Kassanga na yo. Nathalie, j'ai ironisé ma soeur. J'ai ironisé. Marlène, pas compris mon message. Marlène, moi j'ai compris ton message. T'inquiète même pas pour ça. J'ai compris ton message. Même au la même erreur, on a même na Jaël, ou on a Obaché, ou Takala, ou on a. Yaku natanga elle n'arrive même pas à la cheville. Elle n'arrive même pas à la cheville. Malène, s'il te plaît. Elle n'arrive pas à la cheville. Elle n'arrive pas à la cheville, mais à ça la vidéo, à l'objet que Obenga Kaila Bagero Zakana Laura. Ce qui est à cause de comme c'est pas un problème. Moi, c'est plutôt un conseil, Marlène. Marlène, moutoua lingi oti. Moutoua finga kayo. Nathalie, pardon, Nathalie, s'il te plaît. Nathalie, Tosola. Nathalie, pardon, excuse-moi. Oui, concède-moi ça, Nathalie. Où est la fille? Où est la fille? Banana Botama. Ti l'autosa le 16 janvier 2026. Non, na mona été na vinanga. Na yebi été. Na za numéro na été. Ok? So qui a finga, naza na na vie privée, to kabola vie privée. So qui a finga nga, ils a pour na kumisa ra faire rigola. Rien que ça, Nathalie. Ok. Non, moi c'est tout, hein. Moi, en tout cas, c'est tout. Moi, c'est des choses, Ezakinga à cœur, je l'ai dit. Eza pas bloqué Mickey, quand on voit qui distance, non, on a pas pervé. C'est des choses, oh, bah, dans ça, là, souvent, là, bah, panel, oh, bah, mata. Moi, ça me dérange énormément. Nathalie, pardon. Nathalie. Oui. Namata, bah, panel,
na mata panel ya parlement de Gaulois. Na mata panel ya parlement de Gaulois une fois. Na mati panel ya Matika Songo 2 fois. Léo na mati panel ya stratégique ya nini? Comment la quoi panel na biso nini? Stratégie de Gaulois. Sénat de Gaulois, pardon. Nathalie na mataba panel te, j'aime pas. Marlène, Natangela qui ba panel au mataki ou pas? Est-ce j'avais cité ou pas? J'ai cité. Panel na mataki. Panel na mataki. Ezaka pas bakali na makamba ba Tracy. Auto discutera no makamba ba Tracy. Ezaka sous la panel ya Matika Songo. Non, pas Matika Songo. Pas Matika Songo. Non. Likamba Tracy ça m'a pas bakali. Pas Bakali. Non, voilà. Pas Bakali, c'est pas Mati. Pas Mati, ma soeur. Réfléchis bien. Non. Likamba ba Tracy et salama pas Bakali. Likambu oyo ya on a émis que ozo côté là ba wangi la wande salama pas Matika Songo. Mais likambu oyo ya Tracy. Et ça m'a pas Bakali parce qu'à l'époque Bakali na bungela ka papa RVT. Et ça la voilà. Donc quand je te dis Gaulois. Voilà. Donc quand je te dis Atika là jamais Rosala Gaulois. Bon, il était là après. Akoumi ça n'a pas pervé, voilà, parce qu'il voulait des miettes de ce que le Gaulois lui donnait. C'est pour ça que donc ça n'a pas pervé. Nathalie, il va perdre, il va perdre Charlie Prince, oui, c'est la vérité. Marlène. Non, Marlène. Parce que moi, je ne représente rien pour vous. C'est ça que tu veux dire. Marlène, tu sais que tu ne m'as pas compris. Marlène, tu sais que tu ne m'as pas compris. Moi, c'est des choses que je tenais à. Je suis pas rancunière. Marlène, parce que moi je ne t'ai pas insulté. Ça, c'est des choses que moi je t'ai reproché. Moi, c'est des choses que moi je t'ai reproché. Maintenant que c'est fait, Marlène, moi je passe à autre chose. Au Pessiba Nayo, au Pessiba Vinayo, mais en tout cas, Marlène. Nandere yama bete ata au vu distance na makamba papa Hervé sokozo o mati panel moko boy ozo sa makambo boy il faut osala équitable. Nathalie na mataba panel te na mataba panel te. Panel c'est la venue c'est en train de dire c'est ma sur TikTok même émission ba YouTube émission ba ba YouTube nanga aussi pour mona ke nazo bonga papa Hervé na ba YouTube nanga. Marlène quand je dis bas, tu sais que deux j'ai commis plusieurs. Autant deux déjà commis plusieurs. Mais tu n'as pas de preuves, ma chérie. Mais tu étais chez Bakali, non? Non, tu ne discutais pas Bakali. Mais Nathalie, tant qu'on a compté la panel à Bakali, alors comme ça papa Hervé. Tant que Bakali a payé mon Congo. Nathalie, écoute-moi très bien. Nathalie, dans un numéro na yo, il y a WhatsApp. Au tin de langa. Non, ça là au capture d'écran, Bakali, azo lela, na le kan émission na ye. Mais je passe pas. Pourquoi je passe pas? Bakali azo lela, na le kan émission na ye. Mais nabi Bakali na o lekate. Yo obunge le padre, na o lekate. Na o lekate. Bande ko na ngai. Marlène. Non, attends, Marlène, juste une chose, hein. Au moment où on a vu que Bakalo les gâtés, au salon on a privé, puis on a privé. Mais c'est juste. Je t'envoie les captures. Attends, Marlène. C'est exactement non, tu es libre. Mais seulement, yo, et tant que Gauloise, pas yo, besoin Gauloise. Tant que Gauloise, Marlène, bah, tout ça, la papa avait, en tout cas, boza ba camarade, mais, n'andera ma bête, formation, penos à Gauloise. Qui kamane la bino pena beta on a émission Nathalie omoni lelo Nathalie omoni lelo c'est juste ça omoni lelo ngana Tracy Mbelenga omoni lelo ngana Tracy Mbelenga toloba na lisu te tokota bimemi towela mbongo te towela eloko te towela ra papa Hervé toloba na lisu te ngana Tracy tokota bimemi siko vous voulez que je fasse plus que ça na sala nini? Nathalie, Nathalie alingana finga parce que Nathalie na yebi ko peut-être que t'arrives pas à comprendre. Nathalie na yebi ko Nathalie, tu ne peux pas comprendre. Personne ne t'a dit d'aller insulter. Zela Diadjo. Malène, apparemment je ne sais pas, on dirait que tu ne veux pas comprendre au fait. Non, je te comprends. Non, tu m'as pas compris parce
parce que est-ce que yo linkanga na kendo ko finga mais nga Tracy to sola soutenga Tracy depuis belle lurette ma chérie avant bobé banana Tracy oui la Tracy nga au fait oui nga monné na côté la Tracy parce que à l'époque na qui côté Tracy a finga qui le padre était tangu Tracy a komi ko finga le padre kasi ya Nathalie tangu Tracy a komi ko finga le padre nga na benda ni na Tracy. Na benani Tracy ma chérie. Olingi na ça nini de plus que ça. Marlène, ma chérie. Non, ce que tu as fait déjà c'est bon. Ngade na lobby no pe boesili. So on sali promotion papa, tu me verras je viendrai. Moi je suis comme ça. Moi je suis pas rancunier. Nathalie, na lobby boye. Na pas fait pour na mbongo te. Président Raïs. Na pas fait pour na mbongo te. Attends takabelo 5 €. Tu as na poto. 5 € na poto eza mbongo. Na pour na mbongo te. Na papa Hervé na motema na nga na bolingo na nga na mbongo te. Tosala bien Sarena, tozwa eloko te. Après président Toko éclairci. Voilà, Papa Joe. Marlène Kassanga de nous. Mais Papa Joe, franchement, Yoka. Oza papa bana zaka boete, hein. Yoka non mère. Je suis désolé, au Kim sanga na panel na yo, hein. Marlène, Bopé sanga force, na soutenir Ferré, Nathalie Chis. Bopé sanga force, na soutenir les padres. Non, mais Marlène, moi je viendrai. Nathalie. Marlène, tu fais la... Ce qui n'a pas l'émission, on a bougé pas beaucoup. Marlène, si tu fais la promo de Papa Hervé, Tinde la pénale notification, je viendrai. Moi, je suis comme ça. N'est la lobby, je passe à autre. Marlène, Nathalie, il n'y a pas de souci. Président, parce que tonton Joe aloba, Joe, Joe aloba, mama lokuta fundi nga awa, Joe amonanga na Stade de France, na kemande na Stade de France. Ah, Joe. Toto Joe aloba, Toto Joe aloba donc de preuve. Je peux moi trop parce qu'on ne comprend pas tout. Ah, président kasi bon, voilà kasi Limisa na onga kasi, limisa na onga alo. Na mati na respect na bino. Na mati na respect na bino. Na kita kit, na mati na respect na bino. Vous pouvez s'en rappeler quand même respect, s'il vous plaît. Oza respect na yo problème. Bilo o non son Nathalie Koutolobaki ozayo na poso pesa kutu réponse tisa conseil à PCO. Nathalie aza mutu na ngai ya kala to swana to swana. Aza matata moi sur vraiment pardon. Wana mutu na ngai to swana ka to mesana. Basenga pe lobo na intimidation bo. To chika ya jo pa loba. Yajo apesi ba Yajo azana preuve Madame Marlène, maman, s'il te plaît. Yajo junga na oket. Yajo junga na osenga. Na kota kote kuna. Yaya ba ozwanga na secondes ya. Yaya na secondes. Marlène, mais na osala mote. Papa yango bilo yango to loba. Sotika ya jo aloba. Ya jo muta massacre nga makasi. Sotika ya jo aloba. Nandenga mabete ya. Omoni bat bola ndabi soit toza yo mona peut-être 100 et quelques personnes wana mais toi t'as 500 personnes. Toza na ba responsable, toza na ba tumsu ya maye lepe baza wana e belé. O ba ko mapenda sana msupe bavandi be bazo yoka. Ozo mona. Kuka sate le rôle awa les alliés église morbo wana ozo fandi kaka deva bana mike tout ça. Non mais yo payera ba allégation na yo avec de preuves. Il y a ba allégation na ya s'il te plaît. Viens avec tes allégations. Zela nazo ya ba partout s'il te plaît. Yoka na nazo ya partout. Tu fais ce que vérité je crois. Yoka. So sincère yoka pe. Omoni awa toza vraiment na ba golo ya ba mikolo vraiment omonde bazana. Et ba responsable belé baza ba ebipe babilo ndenge kindara. Tant na oki ba parti no o le binango président azolo ba mayo boy to le besoin été. O lobi ki asoki o lobi ki ne pas et pas efando na minute ki na seconde yo ko fungo leur porte. Ngana ebiso tout de suite za luvunu ukuta. Wana de elo liboso. Et puis Nathalie attends s'il te plaît. Zela s'il te plaît maman. Zela vraiment la ninga bien. Koyate awoye la solo rare ki yo zali kolo qui est nani tout ça non
e yeba e fanduana aza muto a rankine ya makasi kokasa te ke ya tielaka bato tu na sebwe loka uta aza kuna azoluka ndenge hors espace mais ezosimba te e koyela biso te neti ya babilo moko eke toi t'es plus au-dessus que les gens omona na ndenge ya bien mère Nathalie attends maman s'il te plaît Zéla s'il te plaît Yadjo pardon ekoki Yadjo pardon Zéla s'il te plaît mère Yadjo pardon Nayoki Zéla s'il te plaît Yadjo pardon ah bon toi tu as la vérité là c'est na kiti ekoki na ayoki biso aza mutu monga mo na lobby yo po lobby aza mutu ayoki bablo toza reprocher ayoki aza mutu c'est la famille donc c'est bon passons à autre chose donc tous élèves à la promotion s'il te plaît Yadjo merci oui nanga na ozwa te tourna ngai ouais keke na moni Mathieu lobby nini tour na ngai ya sena tika na pa Krista Lobakasi papa tourna ngai ngam na peso parole loba mama ngam na peso parole loba bon mpo na ngai na ngela lobaka naza d'accord na Nathalie ninga sololi nayoki pe o Marlène alobi en tout cas vraiment to bosana nyonso to tika sa la promotion donc en tout cas vraiment ngana nanga motema ofunga masoko osala ba papa Hervé kana motema malamu ndenge osala biso pe to soutenir ye donc problème eza te voilà merci ya keke voilà na moni mama Zaira matema kala mama Zaira lobi ndio Mama Zahir, na moni matemo kala. Na Mama Zahir azawa na te biso tomata kala Mama Zahir azawa. Voilà, allez-y Coco Cavalli, allez-y. Ok, bonsoir tout le monde. Ya Toyoki makamnyo so obolobi. Ah bon, on appelle si bino bonsoir, bozong cité et tel cabine. Bonsoir. Bino eza ngo pe ka bonga la ngote eza ngo 2026 la famille Coco osumbe bébé Nathalie osumbe you gonna la famille abomatia wa na seba Nathalie yo lobi yo tika baninga baloba mama Nathalie yo ta lobaki na obaki mutaba kisema makamute o uto sosola papa ai wana osumbe yaya mama natindi bango baloba te na pesi bango parole na balobi maman c'est natindi bango balobela noko raise nalobaka moke mazaire ana monaki yo te oui mais je t'adore ma chérie pardon ma chérie otikanga na marteleka eloko moke mama zai ata chérie ata ma chérie mon bébé Nathalie attends ngana nina lobaka muke na yoki nyonso nde to lobi na olandisa maloba ya Nathalie pa lobi ke mutu abakisa maloba kwa maloba na ete OK c'est bon ceux qui bato musuba longwa ki bato musuba linga bazonga bato musuba za ki ba golwa ba pisa ba position te neti c'est pas un problème nga eloko ngana sepelité bonsoir Marlène Kasanga aza mutu nga mingi na landa epe ba mission na voix na kitoko c'est bon mais nga elo na kebiko kanga ki ofongoli Marlène fongola apesa bonsoir eza kanga ma c'est la data yo kanga ki eti yema okofungwa na eti eza ofungwa président Marlène Kasanga bonsoir mami président encore la succès na toza famille aya ata koswali singa toza famille na otika communauté mana bino tina otika bino Marlène Zela 12
Marlène zela na martelé ka mukie au monde eza 2026 Nathalie attends bébé chéri Nathalie Moukeka pardon beau père beau alors on a Licoloté ma chérie nanga pardon Licoloté je suis vraiment simple comme bonjour merci moi je voulais dire ceci maman Marlène Kassang avec beaucoup de respect bonjour notre journaliste bonjour maman Zahir bonsoir maman merveilleux Maman Coco Mtazo Pesayo. Maman Coco, pardon. Bonsoir, maman. Yeah. Bonsoir, maman. Bonsoir. Bonsoir. Bonne année aussi à toi et bonne année, maman. Bonne année. Na poto a besoin je ne sais morté aspire ne tinga besoin na été na maman laisse-moi parler. C'est force. Nathalie, maman Marlène, laisse-nous quand même s'exprimer aussi, non? Noko c'est na obligé ça, non. Coco. Mais pourquoi vous permettre à l'obade? Ok, je descends là. Ok, au revoir tout le monde, je descends. Nathalie, tu as moussou à malouan en quoi auto? Eza baje à Senana Nathalie, ba auto lo bango kakao. Eza baje c'est nanga sa nièce notre kabwa famille. Maman Coco, je vais Nathalie na Robert Chanel. Mais j'arrive même pas à parler, dis donc. Parlez bidon. Ok, c'est bon. Ok, j'ai compris. Non, moi je vais dire ça. Restons gauloises, restons gladiateurs pour de vrai. Parce que net ngai Kavali boy, nalinga papa Hervé depuis 2096. Et depuis 1996, pardon, ça va faire 30 ans, on a appelé fan né à Moussouni. Donc, na koki ko changer pour nanga te po ngai vraiment nazalaka firata batova na ba ba yebi pinda ka ko kufa pour na papa Hervé mais ngai eloko ka ke salinga moi passer maman Marlène avec tout le respect aux journalistes na biso Moussouni avec beaucoup de respect to soutenir yo mabeza on a famille bato babeba na kapui bazonga na comme on dit toujours singa libota e katanate mais moi c'est que moi wana ça m'engage que moi donc bo tenir à regarder ce qui m'engage et zangai c'est mon opinion à moi et loko nga na sepelité au façon lobby que les loko tout so na ke pa fulani ba fongololo porte ba fongololo ba fenêtre do ba yambo na ndenge ya kafu mon nga pe na zasko direct mon nga pe na minitio kapo ba lo bana chena singa minitio pe na rotindo na kende kuna na okete bon biso to na okende te Makoko oui maman Maman Coco, Nathalie, attends, je finis par là. Maman Coco, non. Oui, ok, d'accord, merci. Ok, c'est bon. Merci parce que déjà, nos amis, Tifi, ya ba fulani, ba kingandi, ba to à côté kuna donc. Maman Congo. Maman oui, mère. Oui, mère. Oui. Facebook. Il faut se Facebook. Donc, voilà.
Ok, ma Nathalie na souk sananga kasi donc yangwana ngana o sepela ndengo bengi bango ba fula ndengo zo kena bango moto donc il accepte que zo activer pe code 16 na ndenge na yo mais elo biso to senga biso to ngi oza vrai parce que nde to zaboye ngane tina na nde to zaboye ceux qui na moni na panel mo bo mutu po tout à l'heure mutu mo bando babuzo basir Nathalie na démarrer kata on azaki likolo a démarrer na kokomela je pense ba bloquer donc nde to zali a toza famille mais ta famille jamais ba coopérer na ba fiti po okoza moi tata ngana mama nanga soki okomi ko coopérer na muto ngana eto kana te to kabwani to marche à bongo pa ba Maman Coco na pesa bino témoignage moko ngana ya poto na 2010 na sali 16 ans na poto na ya poto na 2010 avant na ya poto un jour na sali émission na Mirador na zara mpiaka na benga les padres na 2009 ayaya na okorate na amala yaka na palais na wana bova coup bazo tonga na no silité Gigo la za témoin et malheureusement akufa na kena bovan et pas ferré na 2009 et pas ferré faire ezara dimanche abina affaire na zoka nzala na Marlène wana mwasi na bande ba na poto na Marlène lo dimanche pour la musala a raté yaya faire à côté na cuisine à chauffer ba z de poulet na frites faire à chauffer faire à ko servir na mesa na payotte à servir ba z de poulet na mesa na lia faire à servir ngai na 2009 on comprend bilom suna robeta ngola TVT eza ngo soni eza ngo papa na kokende te mama Nathalie sa kokende to chikoka wana salaka wana omoni oba tiki kuna mutakala wana yayo ezala nde ya mabe ko meka kutu te ya mabe somo yayo yo so sakana bato na babanga te Marlène fandaka place oza e bébé bonga ndaka ko sa yaya na sala opération Okonda na 2013 ngana ya poto na 2010 na ya poto na zemi ya mwana nga lo mwana nga akosa 15 ans na poto na ya poto na zemi na bota na 2011 na janvier na bota lo mwana akosa 15 ans mwana sida akosa 15 ans na sa opération Okonda na 2000 opération o mama Olive Lemba sala opération o Nathalie Makoba sala ngape na sala yango na 2013 nde na konda na melanga vitamine T na melanga vitamine T na sa opération na Okonda depuis 2013 na sala opération Okonda na 2013 na mela vitamine T na sida te lelo mwana nga azoko sa 13 ans pardon 15 ans mwana nga ona yani na poto na sida te mais lo on zela na Marlène yo pe zeme koti na kisasa bisengwa kisasa yebi na poto te ma chérie bobala ngam datna na bota na poto kasi on a lobité kota ki bisengwa kisasa e bota mi na poto voilà Marlène au moins l'explication au PC Mambasida. Oui, Nathalie. Moi, quand on peut s'en ma chérie, on peut s'en sauter. Oui, il y a une chose, il y a une chose. Exactement. Congolais, qui peut ça une explication. Comme point faible na ye. Comme point faible na bango. On peut ça une explication te. Oh, obimaki n'était l'autre na sida. Nandimi. Oh, obimaki na. Obi ezakane loko moko eh. Mutako ye wa fingo. Soki kako bandi ko expliquer point faible bandi. Soki kako ondimi makamu nyonso bolobi wana eza ya solo bokosi ne loko te. Mutako saka na iloko yo fingo lisusu. C'est ça. Donc oublie même cette explication. Nathalie, naza à l'aise. Nathalie, na sala opération en 2013. Après 2013, na boti. C'est bon. Marlène Koki na ngokaka. Ndeka na tsala. 2 secondes.
Et là, Aristote, c'est là, s'il te plaît, Aristote. Marlène, Aristote, tu attends. j'ai quelque chose à dire que je dois partir. 2 secondes. Vous êtes tout en je parle rarement. S'il te plaît, pour la journée, mon sous Makoko, n'a pas ma casse maintenant à Randonayo. Yopé, Mama Koko. Ce que je voulais dire, Bolim Sangana, nous n'attendons na Zouaki na minute yo. Bolim Sangai. Je voulais dire ceci. Ce n'est pas juste que toutes les femmes sont montées, ils ont dit Makambazana on a monté, mais il y a Joe Bokataki. Ça, ce n'est pas juste. Non, Bakati était na senga ya. Non, Akiti et Moko. Asili Akiti. Nasengi Yadjo, pardon, parce que je connais Yadjo to soigné na privé. Yadjo ça lobaki, parce que Yadjo, pardon, il avait déjà parlé. Il avait déjà donné son point de vue à Marlène. Donc c'est pour ça que je lui ai dit Yadjo, s'il te plaît, Nasenga qui s'il te plaît. Donc je parlerai avec Yadjo en privé. Donc yo yé pour eux aussi la rima comme Makamba Yadjo tala. Aristote bonjour maman. Bonjour, ça va Aristote? Oui maman Bernard. Aristote, combien un numéro n'a besoin de toi? Aristote, combien un numéro? Marlène. Ok, oui maman. Nalinga na loba kaka biso to na loba yango makam to na loba. Biso ba goloa to na ba journaliste pena biso monte ne to mataka ba panel ndenge ba fulani. Lokola yo za goloa to ba no funga ba nini na yo. Soki de digeni azate lokola na bango bazate na ba papa non yo za wana o monte ke biso ba goloa to na yo matapa na yo e ke sala susu eloko moko ya munene o leto ke na bipai. Nazara trop TikTok te. Nazara trop TikTok. Comment fongola na YouTube. Na YouTube. Attends, TikTok ma Marlène faut comment fongola. Et puis na so fongola so na moni de mutalinga. Azanga na matalanga ti. O sali TikTok na yo. Ozo tiango iso le kambala moko pe na YouTube. Oui, ndemo NK sala ka moni po ko ma pe na moi ba biso ba gola pe to ko na bato comme ça et ko ma pe bi on est ba gola musuba ke na ko mata pa bato musuba ke na ko discuter pour rien. S'il vous plaît, bolongo la image ya que na luka ki fulani Stade de France na luka fulani te bande ko na yo. Fulani kutu ne mutazo luka ngai. Marlène attaque tout so luki eza métier na bino eza na luka ete s'il te plaît. Oyebi ke na minute yo Marlène soka meka ko tia makone kuna ba ko joie epe bien ba bakozwanga ya na seconde bakozwanga komeka na yo te mama kuna te botalika poro na beti ya maître Gimso monenge esule komeka bonzima pengai tosi tondimi na biso yo mama Marlène komona no pasité biso na famille tokenda na biso ngala lingi kaka ofongolaka TikTok comme ça elekaka pe na YouTube comme ça esala bien. Merci. Marlène TikTok non pousse oh ya tonton Scott pardon azala raté to lingi kuna asa changeaka na zasuna ete na zasuna kwa za mtafulani to lingi nazali na likambo nanga sina lobai nango esilinga alingika Marlène afongolaka TikTok elekaka na YouTube comme ça tomataka tosalaka tosapa NK comme ça totombola bavi na yo totombola tous les jours tata une fois 2 fois par semaine eza nango mpe mabete toza famille boyebisa ya jo oyo nyonso azoyoka eza yango te
On a qu'un stade de France, yaya. Si on a qu'un qui veut pas zouanga. Baboya te na grand golo baboya te. Et puis baninga peut pas filmer yo. Ba filmer ngana kenda te yaya. Moi Bernice, bonsoir bébé. Coco, Bernice, non mais c'est ma présidente Musuni loba na oma loba bon. Omboka moyo. Omboka moyo. Nazo kabino. Na loba kaka maman de toutes les façons vous avez tout dit, chacun a un peu exprimé ce qu'il avait au fond de lui. On ne peut pas empêcher les gens de s'exprimer. Le plus important c'est de trouver terrain d'attente et au salabiso Tobima grand Nalikambo yo et Kweli Biso. On a vu qu'il y avait certaines choses qui étaient fausses, il y avait aussi certaines choses qui étaient vraies. Moi, ce que j'apprécie, c'est l'humilité de Marlène quand même. Elle est restée avec nous, elle nous a donné. Ça, c'est dur, hein. Ce qui est ça facilité, hein. Qu'on te pose des questions, ou bien on te reproche, ou bien on te dit quelque chose. Tu vas craquer. Allez-y vous faire foutre, je n'ai pas besoin de ça. Donc, mais je comprends aussi mes sœurs, je comprends mes frères qui ont effectivement, qui en avaient un peu trop dans le cœur et qui voulaient s'exprimer. Et moi, c'est que j'apprécie. Et maintenant, j'aimerais vraiment qu'on passe à autre chose, qu'on essaye maintenant de voir autre chose. Voilà. Essayons de voir autre chose. Bon, elle va apporter un plus, elle apporte un plus de toutes les façons. Si Fer a décidé ou il décide que Marlène soit là pour la promotion, on va se plier. Mais moi, je trouve que c'est un exercice quand même qui était positif parce qu'on a pu au moins s'exprimer. Tu vois, Nathalie, chacun a dit ce qu'il a bon. Voilà, chacun a dit ce qu'il a bon. On a versé l'abcès, maintenant c'est bon, on passe à autre chose. On passe à autre chose, que ça soit les malentendus, que ça soit aussi les trucs vrais. Moi-même, je lui ai dit tout à l'heure, j'ai dit Marlène, moi, les histoires d'Intabala, moi, j'ai pas tout. Parce que j'avais compris, j'avais déjà fait le rapport par rapport à ça. Donc, il fallait extérioriser. C'est bien comme on a trouvé vraiment un moyen où tout le monde peut s'exprimer vraiment. Question de Marlène, est-ce que Zaye ou bien Zaye? Quelle question? Zaye, maman Bernice. IAF, c'est Zaye. Makwanza, utakala multicolo. Christelle, yonga toko bunda na ko arena toko Christelle toko beta na ba kofi na ko arena. Christelle toko bunda na yo na ko arena. Non, Christelle t'es ma sœur, je t'aime, t'es ma sœur. Christelle, na sepeli likambu ya audio obimisi. Na expliquer. Nacha papa DG po na na haut-parleur na yebisa papa Nacho na haut-parleur parce que bayaki na mbongo bapesa ngana bakali Tracy azwa mbongo te Tracy akomi ko ima na benga DG na bengio Nacho na haut-parleur DG po savait qu'il était sur haut-parleur Tracy ayoka pourquoi opesa mbongo te et ça qui trucage te ya c'était un trucage te ma sœur tu vois. Déjà, on dit sur la biso. Non, c'est la famille. Il suffit plus. On n'a pas la dame encore. Toko bunda, toko beta. Ya tu as ça. Bon mataya jo. Bon na yo kaye pardon. Bon mataya jo. Boti kaya jo au kitanae. Ya jo na habité na sa nini. Ya jo. Ya jo za la moya tanga Marlène atanga moya jo. Ya jo za mo malama au kitane. Marlène, so lingo kitaya jo mutema bengi seleka mama Wemba. Mama Wemba. Bande koranga. To ça la promotion faire rigola, on a besoin de vous. Plateau ezali, boya to ça la démission, bosuka kara panel. Plateau ezali, boya to ça la démission, no boya to ça la démission. Hein? Boya to ça la démission de koranga yi. Yajo amboka nini? Yajo ana pay nini? La France. Mais Yadjo, viens vers une émission, Yadjo. Viens là, je t'attends, Yadjo. Maman Marlène. Sénateur.
nayoki lobi réunion ezali ozala na réunion na Suisse yaya na Suisse bon na Suisse yaya na Suisse action na otosala eza na mutu moko bakado neza bloqué fongola s'il te plaît Marlène bakado ya Marlène ya bloqué pas bloqué, je sais pas pourquoi bakado n'a pas bloqué, je sais pas pourquoi. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Yo n'a confiance à 100%. Yaya, Nathalie Nazaya Bino. Oui, Marlène. Nazaya Bino, Nathalie Nazaya Bino, toza famille yaya. Attends, Toza famille. Marlène, ngande na sina lobi ko se passer jobi. Soro bandika live au monde ngana live. Olinga yo ngande na lobi ko se le ma chère. Oui. Tantine Marlène, fongola ka TikTok na YouTube to bando mata mobondo. Merci. Non, mais il faut là quand ça TikTok na il faut afongola pe YouTube en même temps. Fait net voilà, c'est oui, kasi nde il faut voir la sanga na yebi plus de 3 fois. Ya Marlène. Oui. Yala. Ok, thank you. Aristote zakando ki deva ba mama otoni. Abanga ba mama. Yango vanda mazaba c'est facilement vanda. Mali bo matavanda, bo matavanda. Marlène vanda. Matavanda. Asa barni. Aza bani na ba. Bana maosenga mata. Sena naoki tamatsa vanda. Yaya. Fera kalingela. Numéro na yo. Fera kalingela. Marista tinda numéro to solo là. Oui. On a cosa te. Non. Nessa molo moko eza secret bangazo bimisa mo. So kosinga déjà non. Bimisa ya na ngai bimisa. Voyage à liboso à faire egola. Voyage à liboso à faire egola. Na ouais na bona ne leki yo mo yebi voyage à liboso. Bon s'il vous plaît. Voyage à liboso à faire egola en 2008. Faire à chaque 3 journalistes. 33 Chitenge, Hélène Kalema, Marlène Kassanga. Topé ça va passeport. À l'époque, ils avaient porté parole, garçon, on a tika na poto, qui m'a fait un mbongo, na bossé un combo na comme les bon rapidement comme. Non, Vascoté, Polydor, l'Ofaka. Na 2008, faire à 3 journalistes. 33 Hélène Marlène. Ce qu'on a, c'est là que le passeport n'a expiré dans 33 jours. Passeport n'a ici là. Nazanga visa. 33 ans visa. Kalema ont visa. Nga ambassade depuis minanga visa pour passeport. Parce que passeport n'a ici là dans 33 jours. Nga fakina pour na ferry. Pardon? Oui. Nga fakina pour na ferry na 2008. Parce que passeport, à l'époque, on n'avait pas de Gaulois, pas de Warriors. On a bandi mouvement Sika. Passeport, na 33 jours, na rata visa. Parce que pour toi, liboso feraya, on a 33 chitenge, na Hélène Kalema, Kalaming était à Zoya, pour toi, na fallu pour la Stade de France. Aya pour toi, liboso na ferregola. On a zanga visa pour passeport, na et comme qui na souka. Je suis très reconnaissant sur mes frères Gola. Ceux qui passeport n'a qui valide les gens ont visa. Jamais je ne trahirai frère Gola. Jamais ngana za bongote. Koto na baby si na ki pa fulani. Ngana oke pa fulani te. Jamais de la vie. Bon dimenanga. Bon soutenir nga bandeko nanga. Bon soutenir ngai. Na kenda pa fulani te. Na luka fulani te. Fulani nda lukanga. So le lobby que donc voilà na qui est pas fulani ya na porte na ba fenêtre na ba teur ba fond la pona kota mais na okete ouais ba sala ngo pe na ba golo sele ma trop ba bilo bona ya ba ko piéger ba ko sala o mabe o comprendre aza vraiment mabe aza lokola chef moko aza na mboka na biso aza moto rancune
akolimbisa okomona ke no alimbisa na miso ya bato na kati na ye ya piéger bato bakosala même poison ekobana kolia moke moke okokete botalinga nakendaki kini fula na beti émission na Top Congo News naluki Gauthier Sey kana butu wana tobetiki ndingu na Gauthier Sey botali émission wana tobetaki ndingu ya et ma soeur Christelle États-Unis qui redit que donc voilà yo kutu balobi marana ceinture ya l'autre est là ce qu'on a mana ceinture à l'autre est là mais na beti l'autre là qui ndingu na Gauthier Sey. Les amis, faut pas suivre les ondes di bolandarangote makambalo kute za kembele baloba que voilà papa la biso abomale kinaye to mona ba preuve te bon ba kenda kaka bon batama ki na batalo kuta bon timelanga batalo kuta ya jozabi mo sa ya joko ya jozo luka mama wemba nae vraiment michel bawanila toyebi bango bazwaka bagolo makasi bayibaka bango bayibaka bato ebele wana mosala na bango voilà marlene nga na kolobaka keno bagoloa bala bandena balaka bamontre ka omonika nde landaka nde batourne awa egu ezofonctionne eye pa ekomi kote nao moindre pepin omona egu yango ekokontinue kaka kotourne place aosala mosala na ye donc yosala cope na yo garde kaka kwe na yo soko oza vrai bato bakoya kotyaka poa mambo ekende moi je suis pas contre toi mais sauf que tolingaka bato baa vrai tolingaka bato baa vrai mpe bato bankesa baku mpona korectifie batire eno bato bazongisaka piken wana ekomaka moi genre quoi par rapport mais merci à toi on est là président Sénat oza na raison tala bapapa mababa wana bapapa wana bakoka kutu surtout papa apema wana tala ndenge bakoma bafingi bakumisi fulani ya bayi bapesi lisusu papa Hervé mokongo bakensi koyo bakoma okumisa lisusu fula bango te babipolaire bato basila kala papa bongo na temps en guerre vraiment na wange roquette itungi na sochike me fois même ye manisi che